Ya Didier, na matina poko ya lelo na live pa na yo. Pona kolakisa mécontentement na nga na nza nango envers président JB Mpiana. Ya Didier, basengaka nga réparation à l'amiable po bayebaki ke bazalaki na faute. Maître Ike Edapoulos asengi ngai na sala vidéo o bino to bomonaki na sala ki pona ko soigner image ya président JB. Na sala ki yango mais na sima makambo wana tout bango basali ndenge nini? Est-ce que président JB Mpiana asali ndenge? Donc voilà, faut faire très attention parce que JB Mpiana a un projet belé pour na yo. JB Mpiana a mutu donc marambo et le kara wana ayebi yango ayebi ke foya abongisa. Ayebi ke foya a sala marambo yemo ka promettant que sala. Alors ça sert à rien ya ko le kara na ba réseaux sociaux, ça sert à rien ya ko le kara na ba TikTok, ça sert à rien. Il y a le cas à la télévision pour la bien JB Mpiana. Voilà. Balobi Kin France Télévision n'est ma cam. Aux abeilles au film bien, au la émission bien. Kin France Télévision n'est ma cam. Chaîne Moya Kanda. Aïe aïe aïe. Balobi soto lo ba minte. Nous salande ma cam. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wengebe. Yannick Wengebe donc doit s'abonner kuna boyoka masolo puis la politique, masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zonge pas ba congolais. Nous avons la personne mon master mo sala na émission trop bien. Yannick Wenge la Yannick Wenge yonde makam. Kin France Télévision n'est ma cam. Salande ma cam. Voilà. Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. Vous êtes connectés sur Kin France Télévision, meilleure chaîne d'actualité, la chaîne qui vous informe à chaque moment, mesdames et messieurs. Parce que vous informer, c'est notre souci majeur. Mesdames et messieurs, merci pour la fidélité. La bino, bozo la biso na Kin France. Merci ne boya s'abonner, bozo aimer, bozo partager en tout cas. Et bozo la biso malamu mingi, nenge bozo ko aimer, nenge bozo ko commenter, nenge bozali ko kolakisa biso bolingo wana ezosala malamu mingi. Mesdames et messieurs, aujourd'hui na pesibino mbote lisusu merci na ba partenaire on sur Kin France Télévision. Merci beaucoup na Air Force One o ba bengi na kombo ya yeye Air Force One papa na Joyce na pesio mbote et pourquoi pas na pesio mbote na SB Africa Cuisine na kati ya Yoville les amusikate na Afrique du Sud na Yoville SB Africa Cuisine kalamingi tepe bar réseau fondama ozaki ex Hollywood ezokoma bar moko VIP na kati ya Yoville ndeko congolais Pladi Chiyoyo le boss yende mutaye ko fongola place wana yende zu Hollywood kalamingi te ezala vraiment à disposition ya bino ba congolais ba na kati ya Yoville bozala wana boko sepela. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Vous avez tellement ébélé le vieux héritier vous qui a en a la crèche balobi la crèche place à kitoko lali rumela masanga kitoko okutana manager héritier Mvuki. Voilà, mesdames et messieurs, on va essayer aujourd'hui de parler sur l'actualité. Tomoni Mwanantsuka il a fait ex danseuse de JB Mpiana apparition na live koleka pona koloba makambo susu ya JB Mpiana oyo esalaki malamu mingi te donc esalaki mwa kokoso yango Yannick Wenge moto tondaki bonzambe moto oyo défendaka baartiste balégende na biso ya mboka nalobi te nameka mpe koya tomeka mpe kosolola su yango. Mesdames et messieurs, JB Mpiana c'est pas n'importe qui. JB Mpiana azali grand leader, grand musicien, oyo asala malamu na mboka na biso. Il faut avoir respect na pa biso ba congolais, il faut que pesa ba respect na par rapport à nyonso oyo asala na musique ya Congo. Mesdames et messieurs, tomoni Mwanantsuka kolega na télévision pona koloba ke makambo JB Mpiana lobaka na ye
makambo JB Mpiana lobaki qui est JB Mpiana kokisi ya ngote. Pourquoi? Parce que tant les kaka mikolo uti ko le kana ba télévision a ça qui apparition pour la golobaki JB Mpiana sala boye JB Mpiana oyo bomonaka wana. Oyo bomonaka ndenge mwana tsuka le kaka kolobaki JB Mpiana violaka mambe belebele bakenda na ndenge malamu. Bakenda na ndenge bien maramosi ya ndenge pepele JB Mpiana bomonaka monana ki na parquet. En tout cas la police en tout cas maramwane silaki kitoko. JB Mpiana ndima ki bangajement mususu oyo caméra ezaki interdit moye kota na kati ya maramwana oleke zalaki te, voire même caméra Kin France télévision ezalaki délégué vers kuna, mais ezalaki impossible que ba caméraman bazwa image te parce que za maramwa famille. Et le cas qui vraiment la famille maramwa le cas qui nyo sur la famille basolaki maramwa pepele et le cas qui bien mesdames et messieurs. Mais tout le monde apparition, il y a mon Tsuka, Koleka, Koloba. Pourquoi? Parce que JB Mpiana a respecté Makambo à l'Obakite, Makambo JB Mpiana signaki. Parfois il y a que Zoasouanaye, parfois Romeme na poto, parfois Mamebele JB Mpiana signaki. Oh, ngaina bino, mesdames et messieurs, tous à la guité. Oh, moi, on a la télévision. Alors, bien, boy, on a collègue à la TV, lelo, il y a un mec qui collègue à la live, malamoko, alors, bah, vérité, parce que, avocat, JB Mpiana yambaete, normalement, bazo yambaye, on peut dire, ce qui est kuna, bazo, bah, JB Mpiana, ça, le côté par rapport à Malobo, Balobaki. Maintenant, on peut ça au conseil, mon Tsuka, JB Mpiana, tant que Mobanda, JB Mpiana, tant que Zaki, ko sala et pas naïe. Ils ont quitté les réseaux sociaux, ils ont quitté les catés, ils ont quitté que passer un message dans la live, dans TikTok. C'était pas comme ça. Moi en tout cas, nous avons poni, il y a collé à la télévision, topé à collé à les réseaux sociaux pour s'adresser à JB Mpiana dans mon malamuté. Oubliez pas JB Mpiana, aux a le numéro à JB Mpiana. Aux a le numéro d'avocat, aux a le numéro bandeko à JB Mpiana. Si un problème au JB Mpiana, à son respecter en côté, tu es censé même y a Robenga bandeko naye, même y a Rokuta na maman, même y a Rosolo là, et on a n'engue à calme que on apparaîtra qu'à la télévision. Artiste à Zamounene, et à tout moment quand tu passes à la télé. Pour la artiste, il y a artiste JB Mpiana, leader, et je sens le local là et diminuer personnalité naïe. Parce que JB Mpiana, les seuls leaders Bande Koba Congo, ça a moins respecté pour l'instant. Les seuls leaders de ma génération naïe, Batouba respecté à Kaye. On va peut-être que les seuls parce que jouer en son hasard, respecté à Kaye. Sera le bipé moi et ça la m'a bien mon d'ordonner ça va bien battre au Congo mais ça m'a la mouté dans ce sujet to le belelo mwana tsuka ole kaka ole ba makambo JB Mpiana ole bosola ki en kuku na ya wapona pesa au conseil parce que hier mona ki vidéo na yo ole mataki na live on matina live pour ole ba makambo JB Mpiana. Toyoki ngamo na yoki eza na batu o bazotinda yo. To vérifier eza na batu ba ba la linde nini. Ozo le kisa makambo ndeni normalement faut pas de manger yo. Normalement faut pas sala mo belé makambo nyo so toza au courant na yango. Mais non pas ça au conseil tangu ba mando ko sala entre yo na président JB batu bazala raté. Moi na za na kati wana. Il faut éducation à moi et ça la sauver parce que moi dans la carte moi dans la carte il faut éducation moi battre et pour ne pas que la télévision qu'on le bagage sali bojiba sali ba yo kangate bo au boy que l'émission c'est bien bon maintenant on matin en live le TikTok comment on va m'embêler le TikTok comme partout. Tant que boy qu'on est dans la télévision, on est qui dans TikTok. Mais ça, on sait le côté. C'est ça le moko.
to respecter ba artiste ya mboka na biso parce que ka bango wana nde toza na bango to respecter ba artiste ya mboka na biso kotala mboka miso mona na pesi mboka ko ba Nigeria lokola ba Cameroun lokola ba Afrique du Sud on comprend que non ba respecter ka ba artiste ya mboka na bango ba biso za mutoko vana na ka bo vani bo tsuka ndeni olali meleka tsese ba feso mbongo mo tsuka ndeni maka mo olali si bondeni ko matsaka mona batu mafuta tout moment wana congolais ça qui motema mabe ya makasi parce que personnellement je sais que mon tsuka eza volonté na été ko vanda ko la musa dossier na live à TikTok sans que batinda e eza na mutu moko noir moko eza na dossier mon tsuka o ba ko pousser ale kaka alo ba makambo ya JB Mpiana eza dossier oyo mutu moko aza na sima ou soit artiste ou soit danseuse ou soit musicien ou soit porte-parole oyo bazo leka na télévision oyo bazali ko appuyer mwana tsuka aya koloba mabe pona kombo ya JB Mpiana. Alors mwana tsuka changer moi méthode à koleka na la télévision koleka na ba TikTok ba live koleka ba YouTube. Moi je trouve que ça na méthode moi malamu to oyo poni pour okuta na JB to pe JB répondre yo. Parce que yemoko akiparana ma ba réseaux sociaux te yemoko akiparana ma rofinga te kotonga akiparana te combien de personnes baleka na télévision pour na finga JB Mpiana. Combien de personnes oyo baleka na télévision pour na ko critiquer kombo ya JB Mpiana. Combien de personnes baleka na télévision pour na ko loba mabe ya JB Mpiana o JB Mpiana ki pa bango te. Alors décision de Benzela ou Lukiwana, moi je te conseille Yarotika, Roboma Moto, Tika, Luka, méthode Moussousou. Benga papa chéri na numéro na Osana yango. Kuta na papa chéri na résidence na ye. Kende kuta atala bande ko papa chéri sola na bango. Soki daki yo moko mtozoki mokano wana ya oleka na télévision. Soki batinda ki yote. Oza petite sœur, to Luka to souhaiter malheur te. To luko sala malamu na vie oboko la mwana o sala carrière na yo o sala makamna ndenge esengeli. Donc voilà. Si un problème avec JB Mpiana papa chéri, oko kuta na ye, oko benga ye, oko sola na ye par rapport à maramba loba qui sera kokisi yango te, alors oko leka na télévision, oko sala ba makamona o pesa solution te. Kuta na ye o pesi au soleil au juste solution parce que vidéo on est salinga malamu mingi te ko le canal live ko ba makambo papa chéri dans n'importe qui te papa chéri dans musicien oyo orchestre vanda mamutu vanda azomela ba beta zina zozonga na yebi ke za pona mamba poto na yebi ke eza pona mamba poto ndenge lo ba papa chéri amema ona poto ndenge ba mambo pesa ki contre-temps. Alors, naebi que papa chéri a remis ma poto. Mon tsuka, bloko naebi que et ça pour na poto. Mon papa chéri a remis ma poto, peut dossier et aussi là. Parce que ma foute bano matakaka, so on vandi au monelo ma foute mati. On vandi au monelo ma foute mati. Alors papa chéri ça soit déjà solution. Makambu déjà eza ko bongama. Bientôt là au sala voyage na yo sur les États-Unis sur wapi OK ko vanda pour sala batande ezala oh ko sala makamwana ngo sala tena ba sous pression ya batu eti na hote ole ka na télévision on ba mamba JB Mpiana oh bobota na mwana. Donc voilà, faut faire très attention parce que JB Mpiana za na ba projet belé pour na yo JB Mpiana aza mutu donc marambo yo elekaka wana ayebi yango ayebi ke foya abongisa ayebi ke foya a sala marambo yemoko promettant que osala. Alors ça sert à rien ya ko lekaka na ba réseaux sociaux, ça sert à rien ya ko lekaka na ba TikTok, ça sert à rien
ya koleka kala ba télévision pour la koloba mabe ya JB Mpiana. Voilà. Mutu oyo aza ko appuyer yo oleka na réseaux sociaux oloba mambo bosola na JB Mpiana o chona erreur. Azo chona erreur ya makasi. Mutu aza ko appuyer yo que non mona tsuka leka loba mama JB Mpiana loka sala boy. Moi je trouve que azo chona erreur ya grave. Parce que yo ozana na 1000 façons ya omona JB Mpiana, ozana 1000 façons ya okuta na ba avocat JB Mpiana, ozana 1000 façons ya okene pas JB Mpiana lukelo solution parce que JB Mpiana aussi a d'ailleurs ko préparer asili sa baramna wana parce que aza mutu à tout moment fanda bo mona mo aleki na télévision pour le ma komona e bo mena nenga malamu esa bete ba ndo kipe ba profiter bazo kota na ba dossier oyo esa la mabe yango JB Mpiana yemoko azwaki décision alobi asilisa dossier na yo. Et je suis sûr que dossier na dossier alors kala mingi te koleka lisu na télévision te pour koloba makambo wana koleka lisu na ba TikTok te pour oloba makambo wana parce que eko pesa yo solution mon côté TikTok, Facebook, télévision koleka koloba makambo wana eko pesa yo solution te. Voilà, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous avez tellement belé, vous avez la sur la Kin France. Vous s'abonnez, vous savez bien, vous s'abonnez vraiment. Voilà, Zuka Libo, on a cliqué, place, on s'abonner, on clique en haut, on clique en la notification, et vous savez la malam mingi, vous cliquez. Et ça, la biso bien mingi, vous partagez, vous aimez, vous commentez, et bah remarque tout, vous recevez la royambango, néa, tu yambaka, bah remarque, ya batunyo, sur la Kin France Télévision. Et ça a été amélioré. Moussa Nabiso, mesdames et messieurs, merci beaucoup la confiance, la fidélité au Bossa Nabiso. Vous avez tellement ébélé. Nakati Kin France Télévision, vous pouvez Nabiso confiance. Vous me dites la bino bota la Kin France, la paix vraiment merci. Mingi la confiance Bossa Nabiso. Bino so bana fili sud beaucoup tana na katia restaurant SB Africa Cuisine. Ils ont VIP. Oya ndeko Nabiso congolais pladichu ya sali yango. Alors na kati kuna azali pe balobi na kati ya Hollywood comme pe bar na ye donc en tout cas VIP na kati ya Hollywood en tout cas boya na belé bo ça décider ne marambu ezali kusalama. Voilà mesdames et messieurs, to komi na suka ya émission na biso na yaki apona sa analyse par rapport à apparition ya mwana tsuka oyo ex danseuse ya JB Mpiana oyo asalaki yango na TikTok apparition na ye komata na live koloba mamususu yango lelo tolobaki to un peu tomeka un peu kolobela sur yango po ezala malamu mingi. Merci beaucoup na confiance et fidélité bosala rabiso bozaki tellement belé tika te kimia engela o mabota mwabini balobi Kin France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien Kin France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi biso toloba minti musala ne makam abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge Béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zonge pas ba congolais Nous avons la personne Master Mo sala na émission trop bien. Yannick Wenge Yannick Wenge yonde makam. Kin France Télévision ne makam